lobi mama oyo apesi commentaire alebi mpona kotala mpasi wana oyo papasi mokimba mwamona wana tomoni tolekelaka limbi basécurité na saisonne na maboko wana tomoni son excellence akozelaka Excellence. Au nom de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, je coupe ce ruban symbolique pour lancer officiellement les travaux de la construction de la rue, du chemin de passion qu'a effectué le prophète Simon Kimba. lancement officiel aussi kosalema ya misala oyo na nzela oyo papatambolaki na 1921 mpasi ezalaka na 12 septembre kasi lelo ekomi eseko Thank you.